Adia, premièrement, on a mis benga Adia la vibration incontestable. Parce que à taboué belé, je suis là na bundara pour na. Et ça n'a pas mis bimi na Adia la vibration incontestable. Donc na makambu na zala na makambu na pesa na mona mutu mote na koka na ngai. Mais Sarah Bilenga sala rappel émission bien mais yo boya eka. Na ndene. Biso to baka santa buna kala ezalaka que au vendi kaka boé ozoko éduquer sexe to pesa conseil. Mais to moni po to ebi santa buna film porno et c'est le komoro différent. Na sima bango ya ngwana nde bakongo benga biso bandumba na sima bango ya ngwana to komba pite. Donc, tu commis, tu as une valeur. Alors que c'est pas ça. Aïe, maman, oyo, aïe, bikofana na bana, maman malamu, dala evandeli na ye, mwasi ya motema pembe maboko pembe, la reine dinga, maman ebi ko solola. Balobito s'abonner, biso nyonso na kati ya chaîne na biso, soki o raté etali yo, o na yoka kite, o na mona kite, dala e wana mama kitoko, evandeli malamu, la reine dinga. Coucou, salut à tous les téléspectateurs, ça c'est une émission culturelle. Nalinga koseka mingi po nazalaka na kandate. Balobi la reine Dinga TV, balobi chaîne oyo pesa bilengi na kati ya YouTube. Veut dire yo ko zapete s'abonner kaka. Taka nga mona za présente et s'abonner pour isalanga ba bien yo bangolanga. Ya bangona la reine Dinga TV et ça la nga ba bien herbozalaka vraiment nombreux pour la kolanda émission oyo balobi zalaka émission mo kitoko bino mo boye bozalaka jamais déçu babi kitoko pelengi donc na pesi bino ba mbote et belé bino batu boza partout dans le monde entier ba bonné na biso ba gros bisous na bino. Je salue aussi balobi la patronne na kombo ya la reine Nzinga balobi la reine Nzinga mwasi ya makasi mwasi oya longa bitumba mama ya bana mama sociale mama linga bana ba souffrir te donc umela vraiment na ngwende na yo donc la reine Nzinga mama ya motema malamu donc so bozo mona nga Nancy Dora grâce na ye quoi donc na repesa tsuba mbote na belé na vie Alpha Miezi depuis Bordeaux. Balbi vie Alpha Miezi na kati ya Bordeaux moto moko bien. Viens moi solara bien likambola moto te mobala pembe. J'ai dit encore un grand merci na Zico Garciano Mokonzi ya bazombo na kati ya Belgique. Autrement dit hollandais noir. Balbi Zico Garciano mobala pembe mobala kota kanguni nanda koute. J'ai dit encore un grand merci à Jokanga champagne balbi tonton moko bien ba vidéo wana et ça la kanga ba bien oboma kanga vraiment Jokanga champagne na kati ya Belgique balbi mobala mbongo kwa kumela vraiment na ngwende na yo. Je dis encore un grand merci à Makuma Vinga. Pourquoi pas Papa Philo Mopepe moto moko bien makasio wapi. Je dis encore un grand merci à Kes Mamengi balobi prophétaire privé ya Kes Mamengi prophétaire privé ya mutakolo bango bien ezakaka la reine Nzinga mwasi makasi na bundes balobi yende akanga masolo na kati ya Berlin la reine Nzinga. Sans plus tarder na yebi boza komi tuna lelo Nancy Dora kolobela nini na kopanza tekela nini. Ah oui, lelo nazanga moko te na plateau. Naza vraiment l'invité spécial na bino o bosenga kinga ye bozaki na posa bomona ye na kati ya la reine Nzinga TV. Donc nani wana Adia la star kombo wana et sal bino ba bien na baxeler sous la vibration. Donc to kopanza teke vraiment maramo etalike ba musala mais bemission ya salara. Beaucoup de vous m'avez belé à s'appeler patron de chaîne moko. Voilà Steve Pro hein ngana baxila kayo pro parce que ça la professionnel. Fongole la kanga déjà tableau comme ça ton nongé na ma solo na biso ya lelo. Na l'équipe directement la présentation na bonjour star. Bonjour ma sœur. Adia la vibration
contre ça. Veut dire moi qu'on a tout na santé zate, non la bakabelo milai, blamba cher, bonio. Bon mara makasi bon ça va bien, naza bien. Na sepe makasi sonde na Jesus pembe non. Na lelo ya fort. Ya solo. Eh pardon, wa to bomba. Ouais ça. Yo le boza bien mais ba fan non baza bien te. Parce que babi adia zo mona na te. Na carte internet adia zo mona na te, adia pesa kabiso bilengi, adia sala kabiso ba bien, iyo kolo bani pona ya. Bon, pour ba fa na ngai na mbike ba loba, bazo lela, msusi o seka ba seka, msusi o tonga pe. Ozo isu bilengi wala. Msupe o tonga ba tonga, msupe o ba sepende adia bungi mais c'est pas que na bungi pona okima pona ni boy. C'est juste bino pe ba fani wana pe boza ki pe boza na pe po bosani bo motiver nga banana singa ba motivation ti lelo e mona na te mais c'est pas dire na kimi na batami non adia zali. Voilà, merci beaucoup Adia Zali. Sko Adia ngana yebio ba téléspectateur mususu oyo bazolanda biso na ngonga o ba yebio. Sko ba o ba yebio tenet na la Nzinga TV, c'est pour la première fois que to ya mbona plateau na biso. Oko c'est bon que Adia zanani Adia salara nini na kati internet. Adia premièrement on a mis benga Adia la vibration incontestable parce que ataboye belé je suis là na bundara pona na pona ngamoko Adia la vibration ça que na ningi saka mutu atoza pinga na ningi so to chenga kati ya poche na zana pona ningi so oni sa koma na mkuse to yeba Adia salara nini internet ba sorte de mission nini bon Adia zana pona sans tabou bon na zana la madame ya sexualité quoi. Éducatrice de la sexualité. Oui, de la sexualité, c'est ça. Dans un apport on s'est ça fa na idaka, na pesa conseil, na bungsa pe mabala. C'est si c'est là dans ma rambe belé quoi. Balbi ça chauffe déjà sur le plateau balbi la Nzinga TV moi ça m'a cassé place à Zali vraiment ça concentré une émission ya le lobo s'abonner kaka Adia la vibration incontestable to link to yeba kombo wana Adia la vibration incontestable et ça comme famille ba pesa yoto comme on et comme là on ndengeni ya non ndengeni non mais Adia ça comme famille ça non vraiment ya famille mais la vibration incontestable et ça comment dirais-je ça le roi réflexion ngai moko openzamba bakisa nga maele na lali le na na tongo ngamo na mi bamba ça te ke mtabenga lo comment boy yo te peso non et ça ngamo rotan na mi bimi de na Adia la vibration incontestable donc na makambu na zala na ngona makambu na pesa na mona mutu mote na koka na ngai oui mutu mote affronta nga leka toi comme pembe na zali azalati yango na mi benga ma incontestable mais Sarah Bilenga ça la rappelle mission bien mais yo boya eka na ndene Sarah Bilengi je te salue aussi azaka ba fiu ba sala rapika ka santa c'est mbote oh ya solo mbote non ouais non nini mundu kite mbote mundu kite botika ngala seka mingi pana zalaka la kandate au siliki est-ce quelqu'un m'a siliki zawana babi kitoko pelengi Garciano balbi Zico Garciano autrement dit hollandais noir mokondi ya bazombo na kati ya Belgique pourquoi pas jokanga champagne moto moko bien Adia la vibration pourquoi ozomona na ti bato babito mususu nde ba fio babimi belebele bakimisi Adia heureusement yoza un contre ça mais ozomona na te pourquoi ba fia na ko ba sepeli po na mona te ba profiter na moi temps bazui ana ya mawa nzambe ba profiter po nazomona te na expliquer ngayo ce qu'on a monani donc na monani boye ça na nga déjà pembe yemta fula nga ya ba dege nyonso na mona na bunga te nazana po na sepeli ça mais ça te que po na bango ba kimisanga en aucun jour de ma vie. Voilà. Adia to panzano teke mukie sur actualité zoleka mikolo concernant bino ba fille sans tabou. Biso to baka sans tabou na kala ezalaka que au vendi kaka boué ozoko éduquer sexe to pesa conseil. Na ebité Steve Pro
soki nazokosa style proyom tozana bilili kuna so nazokosa po tozo solo la quoi eza question ko vendre pesa conseil mais lelo to moni po toyebi sans tabou na film porno et c'est le moko différent mais lelo to remarque que sans tabou est comme vraiment porno. Il y a des filles comme ils pratiquent en gros azosala mazani aza présent tom suna mutu moko aza pinyana corps étranger il y a féminin aza pinyana genre masculin pinya zawana bazosala pende te koka ndenge ezala o croyez que donc vous croyez que oui eza porno mais eza sans tabou donc ba fille ba komi ko sala on ndenga mabe o ezo se plissé sous batute yo kolo bani pona ya na sima bango ya ngwana nde ba ko benga biso bandumba na sima bango ya ngwana to komi ba pite donc to komi to za suna valeur te alors que c'est pas ça sans tabou ezelo komoko oza ko réédiquer ou oza ko édiquer eza basi msusu ba kota mabala ba ebi musala te libala eza te ka mbongo eza nini eza mpona sexe pe ete eza sans tabou te benga yango eteko po émission na biso na bana bebe balandaka yango. Ok, je m'excuse eza ozopesa éducation il faut yeba nde nini na kopesa éducation basi msusu bayebi eteko te msusu mpe bayebi eteko te parceke yo nde oza wana po asani olakisi ndeni obeta eteko na papa po okanga papa eza te ka kisi na simba kisi na kamba na kisi epolaka mais eloko wana oyo nzambe apesa epolaka te eza eteko ntongo obeta papa eteko bien bozosala eteko na bino bien kando yo olobi papa directement atazwaki libanda akoraisonne libanda asalanga bien te nazongela nanga mama nanga ya ndako omoni parceke bango baye bango te bango bakomi na bango kaka bongo base laisser faire na bilo mo bamoke bafutilité alors c'est pas ça nzonde biso nyonso toza na kati en général baotya mpe biso ndeti nga adia o nga azwa nanga yango eza nanga vi nanga nazwa yango eza boulot opesa marapo pe makambo epesa ngai c'est pas dit que na pona ça ba mutakalisation ba était comme boya saleté c'est pas ça alors que bon monter ce que to kabola otonine pona ngai nga na singa kuto fanisa ganyo kabola ba o ba sala ka malamu na mabe baza na kwa na bango po biso nyoso to ko buzobe ko bandola ta biso te netinga na linga gango kutute. Yo pour ça chaque émission te que son tabou nous la liboé mobile était compensa va au filmer ouais c'est que na scène porno na comme sans tabou te funa comme porno ce que pour ça là ba sans tabou famille baloba nini vraiment bon dirais-je nga non loba oyangai po ba on a été so msuba ba zaki de ba fazer bazaki da bandumba bayo 500 jusqu'au na sans tabou mais ngai na loba ngo eza ngai famille na ngai na sala ka on ba yebaka te tant bayo yeba kane yo boina boye ba benga na kutu ba peniso fome pesanga mukongo me dia na sala ki me ngamo na binde na lia famille na biso ndambu moral si pe si là nango na kosa bon na kosa bon pas vraiment pas bon on a peu des tout ça mission normale té maman etika na mission normale on est là pour na yebana na benda non ba fan tu vois il faut ça la peine à maîtrise envers papa et maman un peu de respect à la respect c'est comme ça ba loba na bango mais tant que moi na mayele oui bandeni ni olympe famille morale malin ben les canons bien les tinga les canons dans le bon malin ben nzamba osuna ce que adia tonto parce que adia za marié non marié non balate et moi ce qui te ko bebe ni neza bayo betam so ba zaki de 10 pour proposer ngal bala so ba ki bon bayo ya te ko boya so za marié et so vérité so za marié te to linto yeba la bala na noté même pas fiançailles rien du tout na marié kitoko pelengi adia sikoyo inspiration oya ko sala be monsieur sans tabou et ben non comment et ça que olala ko lamu directement bi ngai fone dike sexe ou bien olala ko lamu ko bien donc expliquer biso non clair to eba de ma vie na sala ngo trop na eba ngo pe ma casse oui et ça des missions sur balo so benze boye binelo te
Oh, mais oui, il y a pas de bon tant qu'il y a beloté. Alors tant on paie ça, et ça le rôle à messieurs. Il y a maël l'état au paie son bamora nini exercice cabo mais moi il réponse. Alors c'est pas normal. Na bien trop na sala on peut tout na linga on va casser à travers on denga na bima muki donc il faut linga on na bien on a beaucoup ko kan on ngamo kan cachette denga pena explosion na la qui s'appelle bateau ba ebité ba comme le nga o kanga papa si ma papa zara ya yo donc na ko bomba nga moté ça qui justement kaka lobby nango ba ko pesanga te yo lo ba mingi yo sala na obo na meka bo mama o tiko tak pesima tika ya donc na yemo na cameraman azot na o sala ngabi papa na ebe ngota te ale lobby na mama ba o ya to tika eza eloko nzambe tango loko nzambe yaka mutaka ngwa zalata. Groupe les amis de Dora na bosani binote, vous êtes tellement nombreux. Sona lobna banutanga ba kombo na ko banda wa tinati no koko silisate tonton cerné na Cape Town balbi moto moko bien. Pourquoi pas tonton tonton Edo Robert et Jongo. Abi tonton moko bien ou mela vraiment la ngonde na yo Regina depuis Boma na bosani yote donc ito kopelenge ce ko adia tonito yeba au avantage nini oyo zwa na l'émission ya sans tabou avantage nanga na mutamaye le loko ngai elo na sepena na ngweza kina nos relations oui parce que relation donne tout c'est pas dit d'abord l'argent en relation na gagné la relation ba tunsu na bano banga ba na musika mais to comme un peu proche que sur le téléphone donc na trouvant étrange dans la personne mais merci donc pas nga là on a gagné na couple za relation koye ba pe ba kisanga isu implice na on za kana ngo elo donc nga na sipe na ngo ya ngwana ba avantage eza pas désavantage pardon eza batunde ba fingaka batunde ba critikaka batunsu ba ya pour ba je m'excuse là on s'est d'abord ba ya pour to bete teko pour na mbongo Pérez na Pérez mso ya pour tout ça on mère oro ko ta bien ma ya mukili le lobby que nous mabe ba désavantage c'est belé oro ko ta pe muta kisi oro ko ta pe muta boye bon yo mo ka mo mi batela na ngate mana muta maele ngamo na ibinde na sotango alors c'est ça. Voilà, merci beaucoup Nabino. Tout vous a vraiment branché, vraiment présence Nabino deva ba télévision Nabino ezo salanga ba bien. Pour ça vraiment to panza teke quand ndenge zalara mais Steve Pro azo signaler biso ezaka kalikambu ya Adia mot de la fin de cause la nini pour na ba bonne na biso ba téléspectateur na lingi ba téléspectateur ba bonne na biso de ba bonne bosa tellement nombreux so na ba no tanga ba komo na ko banda wa tinati na ko silisate mot de la fin non mot de la fin Zach la chaîne no na saliza na ebi on on tezasi kamera non la reine dinga TV chaîne na kala mais eza chaîne mo epesa bilengi na kata YouTube et pas na ngai na koton sika la reine dinga TV la reine dinga TV la reine dinga TV bo s'abonner massivement tant bo s'abonner ne boyeba qui adia eza ngolo ki blogue ya nga kata nga sala bachina kata kabilamba ataka siko soka bon mon nom alors bon s'abonner massivement bon retrouver nga facilement car na chaîne oyo peme ka ya sœur na ngai la 5 bino vraiment bon s'abonner massivement pour voir qui adia qui est la vibration elle fait quoi malgré zolo balo msuba batateti baza ozolo ba mingi on sait pas qui tu es tu fais quoi est-ce que ça là on peut bien yo kokananga s'abonner ka massivement parce que nous peut mbote ba fan na ngai na sur bino bolanda nga pesi nyonso na kendaka na koti pe lisusu na la reine Dinga TV bolanda nga massive bo s'abonner longa na singa bino ka ngwana merci na la bino ya tembe
Ata bambote salaka ba bien. Bambote na ngai d'abord chez ma maman que j'aime beaucoup, Nadine Mbote Kola. Je salue tout le monde pour Natala Martina Samai. Tina Sama Belé, Belima, Bangonyo Swatalanga. Je vous salue, je vous aime à trop mes chouchous. Bah, je vous aime à trop à des gars. Numéro de contact, c'est ça la rapé bah bien. Hein? Oui, numéro de contact est 81 83 51 236 plus 243 81 83 51 236. Voilà vraiment to comme na biso vraiment na fait émission na biso na boya ka kozala ingrate na ke ko remercier bino vraiment ya trop na fidélité oyo bozala ki nango pona kolanda émission ya lelo. Je dis encore un grand merci na André mobile kitoko kaka na monme go Tanzambe. Pourquoi pas balobi la belle fille nani wala Bernice moi ça pembe ou mela vraiment na ngwende na yo kaka la monme go Tanzambe na kati ya lemba super balbi kitoko pelenge. Je dis encore un grand merci na la reine Zinga balbi moi ça makasi maman sociale balbi tanti moi solara bien balobi la reine Zinga moi si ya makasi na kati ya Bundes balbi yende alonga bitumba nyonso akanga masolo nyonso na kati ya Berlin yete na ye parce que mutu faut kolobela rabolam na ye po esalaka ba bien. Je dis encore un grand merci à Atose Kangi banda Londres balbi moi la Londres oya mesana ko simba livre sterling balbi monnaie la plus puissante du monde. Atose Kangi tonton moi solara bien ou me la vraiment la ngwende na yo ou me la vraiment ya trop. Je dis encore un grand merci na groupe les amis de Dora Papi MP tonton Remo banda province du Katanga na bosani yo te tonton Raymond na souhaité yo ba bonne guérison na yo vraiment vous êtes tellement nombreux boskizenga bolimbisanga so bozo kaka Père c'est l'axi kitoko Père c'est l'axi bien Père c'est l'axi toko voilà souvent là que monsieur le cas qui Père si beau grâce à caméraman moko bien réalisateur moko bien donc balbi réalisateur moko simba masolo ya machine donc tout y a passe partout na combo ya Steve Pro donc je réponds au nom de Nancy Dora balbi nazala kala guya mangusta yo bakiselanga lisu mwasi mbinga po esalanga ba bien Adia la vibration contre ça. Merci beaucoup Nandenge. To pandi que vraiment to bandaki na biso bien, to silicipé bien. Merci vraiment et là pour la dernière fois t'es dans la Reine Zinga TV oya rapport et ça la téléspectateurs va bien. Prochaine émission et l'ongolanga moko Nancy Dora pour riche. Bye. Aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu dala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Zinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Zinga.